Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Ministre ya PTNT Augustin Kibasa Maliba s'exprima qui liboso Béline nationaux mokola lelo na Assemblée nationale pour répondre na question à ba député sur taxe RAM. Marche ya coalition la muka eza reporté après réunion et salamaki mokola lobby na gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobilambaka. Ba commerçant ya grand marché central communément appelé Zando Bango ba réagissa ki ndenge baboya ki ko gréver pour na ko télémer la vente en détail ya bendo pakistanais walande quelques éléments autres ko développer une édition à mokola lelo o nazali esengo ya ko présenter les bino ngo kasna souhaité bino bolandi malam. Mbote na bino bandeko balandi kaka ndenge na lobaki ne bandeli ministre ya PTNT comme na mboko Augustin Kibasa Maliba ya s'exprima ki liboso ya Béline nationaux mokola lelo na Assemblée nationale pour na ko répondre na question ya ba député sur taxe RAM normi puis lazare pour ba détail. Ezelamaki mingi finalement plénière et salami mokolo ya lelo mercredi 29 septembre en Assemblée nationale. Na ordre du jour, question orale avec débat sur taxe RAM. Na occasion, ministre ya PTNT Augustin Kibasa Maliba ayaki pe azalaki face ya baélu du peuple wapi azwaki maloba pe expliquer ki motuya ya RAM oyo seno ye ezali taxe te kasi ezali kosunga ko enregistrer pe ko identifier ba téléphone en cas de vol pe lisusu ko telemela ba téléphone ezali contrefait to pe ba téléphone ya pirate. Ministre ya Poste, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, a talisaki que registre l'appareil mobile RAM et enregistré déjà 33 millions d'appareils mobiles na RDCP. En termes ya misolo RAM et Kotisi 25 millions de dollars, Wuta ezala lancé en octobre 2020. Ministre Kibasa abakisaki pona koloba que registre les appareils mobiles RAM et sali ba réalisation moins mingi notamment installation ba wifi gratuit na ba université lokola Inikin IPEN INBTP pe ba place lokola Kitambo magasin pe bongo na bongo. En outre RAM ezali ko aider financement ya gratuité et enseignement de base pe makambo mingi na kati ya mboka na biso ce qu'il faut kotanga yango ezali ebele makasi. Discours oyo visiblement et c'est ça qui ba élu du peuple te oyo tango bazwa ki maloba ona kotuna mituna batalisaki que taxe RAM ezali na base légale moko te ni même sous basement juridique ce qui ezali taxe te ezali nini po population ezolela butu pe moi tolobaki le peuple d'abord kasi population ezolela crédit ezali kokende butu pe moi ekendaka wapi pona kosala nini ba élu du peuple ba telemaki elongo pona koloba que suppression ya taxe RAM ou rien po population esi elembi ekomi nzembo ya mikolo nyonso RAM na tongo RAM na pokwa et surtout na ba Congo profond wapi misolo ezalaka pasi moto akotia unité po asunga famille na ye RAM ekati alors que bénéficiaire na yango te. Plénière ezalaki moto makasi difficile ya ko calmer ba élu du peuple o bazalaki na kanda mingi koloba ke taxe RAM esengeli ezala supprimer. Plénière yango ezali kokoba pe to kozongela bino pona kopesa bino ba conclusion ya question orale avec débat sur taxe ya registre des appareils mobiles RAM. Kinshasa et l'équipe partout. Marche ya coalition la muka eza reporté sur ma réunion où esamaki mokola lobby na gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobilambaka nomi pila pesi sur détail. Prévu initialement mercredi 29 septembre 2021, mokolo ya lelo mars ya plateforme et la muka ezali reporté à l'ici ya séance de travail où esalema kin hôtel de ville ya Kinshasa wapi gouverneur Gentini Ngobilambaka asolaki na bakambi ya lisanga to pe plateforme Martin Fayulu Adolphe Muzitu pe ba décida ki bongo ko annuler marche na bango ya mokolo na lelo. Par conséquent la muka ezalaki représente
représentés dans quelques hauts cadres ya SIDP à Nouvel-Élan, notamment CG à SIDP, CG à Nouvel-Élan, bazo prévoir meeting populaire moko le 9 octobre prochain na terrain à Sainte-Thérèse, na commune Yangili, toujours en ville province à Kinshasa. Faut noter que marche ya Lamuka et bandaki ko visé pe koloba non na politisation ya seni pe na glissement na 2023. Yango ezalaki annulé bongo pour na ba raison de sécurité. To sala ba marche to zwa eloko moko te. Peuple congolais za na posa vie à peuple congolais ezala malamu. To vivre malamu. Un point très lourd que tous en avons posé des journalistes. Bon, pour nous décider ça, mais pour les amis comme Mukolo, les lois balinga basa les aga Mukolo, soit battu les neuf. Et ça n'a qu'à Mukolo. Les amis bête, la vie photos à la bongo, opposition comme pouvoir, l'inimité, tous amis bisogno soba na boka. Ceux qui moninga sengi loko lelo, ceux qui pe moninga ibisono lelo te na kopé so lobby. Les amis bête. C'est perika ga lobby pe apé sayo mabende akosayo. Donc on a pas pesi bango date à les neuf. Eza malamu to sepeli comme basoldi comme makamba le 9 problème ezate Fayulu a supporté kaka ya masolo mais eloko to boya nde tango bapesi moninga boye comme date wana hote disusu yango te komi ko changer wana te batika s'exprimer eloko ni ngaloba aloba na eka po toza en démocratie lokolo eza bongo bapusi marche bayokani nga na sepeli po mbala sima ezala te ke soki Lamuka asali marche na ye ezala lisusu te ke oh non toyokanaki te toyebisaki bango basala dati boye bango basali dati boye te soki bayokani bongo eza malamu bakosepela ntango bakomarche bazala lisusu na badésordre te batika bango bamarche pacifiquement. De signaler à que récente marche à Lamuka organisée le 15 septembre dernier, Ezaki pour dénoncer politisation toujours y a CNIP, Yango Ezaka bongo reprimé la gaz lacrymogène par la police. Ba cadre belé à Lamuka Bazaki arrêté Mukolana Sima Bazaka relâché toujours le même jour. Kasi marche au bas prévoit qui pour na Mokona lelo pour na raison de sécurité bon balobi que ezali reporté pour na date moko ultérieure au bakopé sa mikolo ezali koya kasi o etali bongo ba activité à Lamuka bango batali c'est que le 9 octobre ba koza na terrain à Sainte-Thérèse na Njili pour na koloba non na politisation à CNP glissement na 2023 bango bazali kotali sa komotomo côté a kozongi sa démocratie mboka na biso sima po bango bazali kobunda pour l'intérêt à peuple Kinshasa et l'équipe partout. Moko ya banaliste politique M. Jean-Bernard Kongolo a réagi sur annulation ya marche ya coalition Lamuka o esengela ki ezala mokolo ya lelo azaki ana micro ya Peggy Lunga pina omipila. Nous avons un président qui, après 24 mois, liste yaba réalisation et tondi page tobalusi et tondi to l'équipe papier moussous. Au bout de 24 mois. Alors, batoyo, bazolo, tomoni social, il y a peuple social. Au bout de 24 mois, dollar et matika cité pour l'année. Une marche, c'est limité. Nani. Lamuka te ezalaki muzito na fayulu parce que nani muzito ayebi na ye makambo ya opposition te fayulu mauvais apprenti ya opposition bango mibale pona bango République démocratique du Congo Kinshasa ezali quartier 3 c'est tout ndam donc quartier 3 te ezali saut des moutons, il y a quartier 3. Et mataye kita bango na mbango na saut des moutons, il y a quartier 3. Et mataye kita mbango na saut des moutons, il y a quartier 3. Ba institution ezali na commune ya Gombe. Ba bureau ya bakonzi. Ya bato yo bakoyoka revendication na bango ezana Gombe. Mais kuna bazolanda nani? Uta ndeko mibale wana batikala bango mibale lokola Tintin na Dupont bango makambo nyonso kaka na saut de mouton ya quartier 3 bakoyi kokende rond-point nga bate kasi bapekisi marche wana oyo bazosala oyo baprojete basala wana kuna bakeyi parce que nde bakokota bakinois ya moins cher
oyo bafutisaka na talo moke bandimi kobima libanda bakinois ya bakartier mosusu batimba moyen Fayulu na Muzito baya kosakadela bango eza te ti omoni bato wana azopesa 1000 francs ya transport aller 1000 francs ya transport retour na 3000 mpona kwanga na ye eza 5000 francs sikoyo barulaki bango na oyo bakanaki kosala la fois passée oyo batindi bango bodécalé de 2 jours 5000 ya kofuta ezalaki te bayaya pesi babendaki mosolo na bango base débrouiller leur gouverneur azoloba bodécalé de 2 jours au lieu ya koloba na gouverneur mbongo nyonso tozalaki nango si tofuti balobi te to maintenir kaka bo maintenir ndenge nini parce que mokonzi ya ville moto alobi alors comme boza na makambo na bino bolingi bosala kaka boya kosala toyoka ke babandi na rond-point Kitambo bazoya Gombe babandi na gare centrale to na échangeur ou bien na Victoire ou bien na rond-point Gaba ou bien na Moulard qui sasa ezaka so de moto ya quartier 3 et puis bino pe ba journée boyoka ka sonite les boto tout bino boko tout na bangote yango bino qui sasa ko makaka so de moto ya quartier 3 tuna nani Muzito tuna Fayulu atabasi na bango bazaka na biloko wana te soko yoki Fayulu akeyi to Muzito akeka ye moko. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde akutalaki na ambassadeur américain wapi basolaki makambo ebele talimbo kanabiso notamment situation sécuritaire na est de la République démocratique du Congo. Naomi puis la pesi sous ba détail. Préparatif il y a élection 2023 paix situation sécuritaire ya est ya démocratique du Congo les sous COP 26 yango ezalaki bongo na centre d'échange à la ville pour sa Kinshasa entre Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité na mboka na biso Mike Hammer et Salemaki Bongo mardi 28 septembre 2021 na primature. Pour un diplomate américain, ezali malamu mingi kozana occasion ya kodiscuter na chef ya gouvernement na ba sujet o ezali très important pour la RDC. Likambo tali kimia pe mapunami ya 2023 ezali moko ya ba défi majeur ya gouvernement Sama Lukonde oyo esengeli babunda pona kokokisa yango elobaki diplomate américain atalisaki ke basoyeli mingi lolenge kani communauté internationale pe États-Unis d'Amérique et ko soutenir effort ya RDC pona ko protéger bassin du Congo pe ezali bongo deuxième poumon na monde pour faire bénéficier la communauté congolaise les sources na mokili mobimba ba richesse ya RDC pembo kana biso et se développer maso na bango portaki pe ressources sur liberté de presse na mboka na biso na boye diplomate américain apesaki matondo mingi na gouvernement Sama Lukonde ezali kosala mosala pona ko faire avancer démocratie na mboka na biso. Les sous na etali kimia na est atalisaki keta de siège ezali na ba progrès makasi pe ezali bongo ko réaliser moko ya ba rêve ya ba congolais fait en violence na est ya République démocratique du Congo na etali COP 26 ambassadeur américain rassuraki que États-Unis d'Amérique pe communauté internationale baza disposé ko accompagner RDC na ba effort ya protection environnement. Toujours na COP 26 à Kalisaki que ayaki kosoana premier ministre congolais na Oetali Bongo plan ya gouvernement congolais na Oetali Bongo protection et environnement pour RDC et ezali ko jouer rôle moko makasi na Oetali Bongo environnement ya mokili mobimba. Pe atalisaki lisusu ke apprécier makasi leadership ya président Félix Tshisekedi pe lisusu discours na ye du haut de la tribune ya Assemblée générale ya Nations Unies au esalemaki récemment na New York. Na etali état de siège décrété na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na province ya Ituri pe Nord Kivu. Ambassadeur américain atalisaki que bazolangela depuis près situation yango pe bazali komona que na alire au RDC zokende et ko éradiquer totalement ba force négative notamment ba ADF au bazalaka kuna ko boma pe ko sala mabe na côté na ye atalisaki que premier ministre congolais azalaki très ouvert pe basola ki makasi na o etali bongo ba priorité ya gouvernement na ye notamment organisation et élection ya 2023 masolo yango esalaki kitoko pe ambassadeur américain asepelaki lolenge kanya azalaki reçu et pas chef du gouvernement congolais Kinshasa et l'équipe partout.
Ba commerçant ya grand marché Zando bango ba réagissa ki ndenge ba boya ki koto sa grève ezaki mokola lobi pona côté les la vente en détail ya bendo pakistanais bazaki ana micro ya Peggy Lunga pe Hervé Zaka. L'activité s'est déroulée qui normalement mardi 28 septembre 2021 à marché central à Kinshasa, contrairement à mot d'ordre et à syndicat national de vendeurs du Congo. Oh, Basenga qui était bon entamé mouvement de grève mokolo ya lobby pour la protester contre l'exercice ya ba petit commerce na ba expatrié. Avenue du commerce zalaki na batu ebele aucun signe ya grève peu visiblement contrairement na Obama qui engouement zalaki makasi na marché central ya ville province ya Kinshasa suite ya approche ya rentrée scolaire wapi ba parents ebele bazali koya pour na ko s'approvisionner pour que bana bango bazonga kelasi. Pour rappeler que le syndicat national de vendeurs du Congo, cela qui communiqué moko signé lundi dernier pour annoncer mouvement de grève. Et Sengela qui a observé mardi 28 septembre. Kasi moko yango tokuta ki nyonso etamboli malamu contrairement à mot d'ordre na bango kasi to bosa na te que syndicat yango ezali ko s'opposer na exercice ya ba petit commerce na ba expatrié en violation à la loi congolaise pe bazali ko senga que gouvernement est s'impliquer makasi pona ko zongisa ba congolais na droit na bango po ko mona te ko congolais akena mboka mosusu akeni ko sala makambo oyo ba expatrié ba yaka ko sala na mboka na biso donc ezalaki interpellation malgré que grave yango ezalaki nango respecté te biso tokitaki sur terrain ba papa ba maman ba vendeuse ba lobaki pourquoi ba tosaki grave yango te elonga la senga na gouvernement la biso ke ba kasser ba indien na ba détail ba tika biso mon peuple congolais tout est ka détail la indien ateka en gros biso tout est ka détail net na magasin ba tika paquet kaye na 4900 biso libana tout est ka na 5000 francs différence à 100 francs. C'est mieux de préférer assommer pas indien là na posa pembe assommer na indien que assommer la congolais na magasin na Stefa ba oteka crayon moko 200 francs biso libana 200 ateka gomi 300 biso libana 200 nous avons préféré assommer na indien ba Stefa ba Gora fana nyonso ba oteka moko si ko biso peuple congolais pour se trouver te ce qui biso toke na haine est na haine on dit mais congolais ateka détail ba mo ateka détail makamone etolingi yango te na tango ya kimbuta makamone ezala te ngobila alanda bambongo bapesa te na babendien yoka souci ya peuple congolais tolela tofota bango pamba te soki ala place wana mpona peuple congolais eza teka mpona bafamille na bango biso peuple tosouffrir toteka bien te rentrée scolaire lundi ametisi sikoyo koteka eza te bendie kuna so okeya bamagasin fulu biso libanda toteka te nasengi na ngobila atala makambo oyo ya bendien balanda bavelope akaki na basheki bapesa bango te bayoka susi ya peuple congolais côté eza mpasi mpo soko mingi opesi client prix boyabi kuna namonaka yango prix na prix mona nakeka na kati prix kopa baindien nakeka na kati otie cher biso tosombe pa baindien na gros il faut toteka ala prix na lipoto ya bénéfice sikoyo baotia botela moko biso motonda bénéfice te mpo bazosomokeka kosomba kuna bon nga mpona sala mpona gouvernement naosenga bango baotia biso mawa toza bana mboka batia so toteka mpo toza bénéfice mpona nde tobobokola bana bango eza ebele osala na mbongo so tosombe mpa baindien na gros toteka libana moko baindien batikaka kaka na gros piese moko ezala lisusu te banda baindien kite batungi bango nyonso oyo batekaka na gros il fallait que bango bateka ngo pe na prix ya des gros po biso tozoka mwa un likuta mais bango bakomi koteka na prix ya détail est ce que na kati na mboka oyo ezalaka yango tosenga na bakonzi batayela biso likambo oyo bango baindien baye na kati ya mboka na biso baye kozwa oyo bango basepeli bazwa bateka na prix ya des gros biso tosomba na prix ya des gros biso toteka na détail eloko tokosenga na bakonzi ya mboka yango wana ndenge bango bazoteka na détail en tout cas tozoka se retrouver te tomona kaka pasi ebongi bango bateka na prix ya des gros biso toteka na prix ya détail po biso toali basombi tozoteka tokoki komarche nanu te tozosenga nanu na bakonzi ya mboka batayela biso likambo oyo to balukila biso solution na likambo oyo eloko tokosenga yango wana indien azoteka na creagomi moko azoteka crayon moko biki moko
ebongo biso bana mboka tokoteka ndenge nini biso bakolo mboka moyen toteka eza te tozolanda 200 fois na pake moko ya kayembe toza na difficulté makasi aya moyen tosala marche eza te batieli biso basendika baoboya moyen tosala marche eza te pasi eza biso makasi tonyokwama ndenge ozali abanda awa ti pembeni tala na baporte ya magasin yo moko omona na misu olobela biso likambo leta gouvernement na biso talela biso etikali ya interpellation na ngambo ya autorité malgré que congolais azali konyokama du jour au lendemain kasi ezali très important koyoka pembela na ye po ata soki ayeki koteka kaka po ateka po na pasi kasi esengeli mpe azala mpe azonga na badroit na ye. Kinshasa eleki partout. Lelo mokili célébrer journée mondiale du cœur a honoré puis la paix sur le détail. Le 29 juillet chaque année mokili célèbre la journée mondiale du cœur. Na 2010 ezalaka fêté kasi objectif mingi yango surtout na époque wana ezalaki ko encourager bon employé bakende problème à visa problème à transport toko sala yango na mboka na biso. Est-ce que moi si alibala koki ko sala avortement de motune tout na makilelo na KNB News book ndenge bakino ba register ana micro ya ce qui lokola na mboka biso tondi bakuluna ba violer ya Zuizem bakani na mobali ne bakani na l'état balongoli puis akolinga pendete ko bota mwana oyo wa Zuizem pa ya kuluna to na nzela viol moi c'est le bala ko longola Zemi ce qui c'est mwana zo compliqué mais de ça tala alobino Zemi ko memona liwa to longola bakani na mobali ne balongoli mais ozali ka Zuizem ya mobali ne ya ndako bongo akende ko longola ngo sans consentement ya mobali na ye wana vraiment na kondima ngote wana za mabe bobo ya kande Zemi c'est-à-dire ata posé l'équipe so moni ko za période mabe ko sala ngote obe sala ngo o se protéger na ba moyen mususu ko longola ba Zemi ndeza mabe Zemi oyo mwasi abangaka ezali tango mususu aza pa na bango ba senteye na soni wana to akoperdre makambo na ye nde balongolaka Zemi mina nde kwa libala en tout cas nazomona eloko oyo ekosala te ke mama olongola Zemi nde kwa libala nazomona yango te ezala inconvénient te mwana sanga tika mwana babunda na bongo mwasi akolongola Zemi te na nde kwa libala ezali mabe makasi akokolongola te parce que soki mwasi azanda kwa libala eke ata mwana azalaki bebe ya juste mususu akolongola te sa consentement ya mobali na ye avant kolongola Zemi fa solola na mobali na ye akolongola ngo na kake boke pas médecin est dans la analyse assez ba diagnostic on lobi que non par rapport à Zemi oyo ekokoka te ka bote fa balongola ngo fait appel à consentement mobali soit appuyé ndebo okende balongoli ceux qui mobali appuyé te akoki ko sala ngo te moi si so ngazana Zemi e ka senti que nazana Zemi sans me samon l'office olongola mwana wana exemple mama boti mama kufi mwana tikali mwana evandeni basumbeleke ba miliki ce que omoni ko komi na retozo mais c'est moi na mususu longola mwana na mabele sili mwana na uzasanga te akoki kolongola Zemi te po azana libala soki mobali apesi accord na kolongola soki mobali apesi accord te ekolongola te soki olongola seke otosheke ngo libanda ko mususu azala azala bébé ya aboti déjà bébé aboti mwana mususu mais azana Zemi ya 5 mois donc 6 mois 7 mois tango abota amelisa bango ensemble bakolaka bien balongolaka ba Zemi basalaka ngo te za mabe po nzambe akotunaka biso un jour makila banana egangaka papa nzambe c'est ça moi c'est libala kokolongwa Zemi te mais et arrivaka baka mususu par exemple moi c'est aboti bana na ba césarienne tout exemple ba césarienne je suis pas médecin mais des fois d'expérimenter parce que je suis parent moi c'est aboti mona liboso aboti mona mibale bana wana ba différence ba une année par exemple et arrivé que maman Zuizem avant 6 mois et arrivé que ba condition azobotela ka bana wana ezozala ba condition mo malamu te il faut ba recourir ba mona minganga les quitte ba médecin maintenant ba bindeni ba constat de manière que ba évacuer donc wana de manière que maman azala libre azela mongo koka ouais ba suko za Zemi mususu pona to pesa vie na maman aza chance ko bokola bano bazana na bomoyi.
Ba maman soki oza na posa ya grossesse non désirée te senga mobile na yo boluka monganga ou eza spécialisé orienté bino bosa la planification familiale to pe bo utiliser ka ba méthode contraceptive. Bana wana ozobwaka eza na basi ebele na ngonga oyo baza tolo na sie na ba église bazo senga nzambe apesa bango yango. Donc batela lipamboli o nzambe apesi yo. Kinshasa et l'équipe partout. Merci mingi na bino bande ko balandi o bozo kiliba ko akolanda KNB news ya mokola lelo. Merci na confiance et fidélité bozo pesa biso mikolo nyonso yango sala ki to sala toujours mon sala ki to kondenge bolingaka. Kasina bo sanate ko pesa grand merci une équipe technique puis rédactionnelle o bazaki na mokola lelo na sima caméra to zaki bongo na Hervé Zaka. Régie et Simbama ki na Timothée KMB na réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya grand lieu ya communication Jimmy Mukendi Chimanganga na bino to kutani mikolo zali ko ya kasina souhaiter bino kimi mabota na bino. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya bana ki, réalité ya bana kino.